ex-patron de Robin Omdibou. Azolo ba wana mwana ngai fallait pas qu'il m'a yaki roki maté parce qu'il n'a pas ça kai conseil malamu il paraît que bomba ka 5 ans il y a ka fupa na ye azo féliciter vraiment tant que yo peut papa reconnaître yo mwana na ye apesa ko éducation yo lobi. Est-ce que mamba donc bino boyebi donc yeyo shomi na ngwele abi mtalingisi mokili donc mtacha pongi na défaut abi walinga ba otima yo lali biloko lelelele na la mogi na tongo na moni biloko lelelele chanta grand animateur osone mobali ne aye biyoka teria lino mama Jesse Brian na mapasa après na susu na yebaki na kobwaka na ngaka sur Crestra boye tenzambe enzambe lelo yo bamputu lelo yo Mercedes tikabol lelo yo bamputu ai lelo yo Mercedes eko balola aye koyamba babokilo mama yukamba kasela kayoki tali bobo pasoli à 3 points c'est le carré. Mito bima mbozongo abi yo kuti déjà partir déjà aéroport ngobeta tu la muya zaza kasi on a lo bakat place on a bat balobaki bongo nzambe alimbisa bango parce que motema nanga chomi c'est moi aujourd'hui là où je suis ici et ça bangote tout le monde a Bill Clinton ouais tout bani balandi lo bakati shati twini mato wachini ganda ni shabalula tuluenda bien jolo wanta dukan seboni mukandula tuluenda bien jolo anabi kanabi petwa kwetu bato baso banyakula yey yako bigile ana kotisko na gibi y a rien il y a que seulement letiye non ebiseka ke nzamba limbisa ye parce que moni temps aux attends et bataki si penzate temps aux attends pene ya kolo mokili ya nzambe on se comprend temps aux attends ya nzambe soka comprendre ngo bien vraiment moni on a ba sens nga na lobeli à comprendre que te temps aux attends ya temps ya makambo pa mate ya pe temps ya te que no vandi boye oluko créer au sala soki nini bo là vraiment Dieu va te contredire mais somi batumsu ba olobake pourquoi bozongi parce que bozongi pourquoi ba c'est cabine fa na temps pour te commettre difficile nous bozongi fa botikala bo regretter yo il se et puis poto zaki difficile mais babi papa mola fungoli poto yango bokesi ko est-ce que bokede avato kende pe poto zaki difficile mais comme c'est difficile parce que bokimaki bakimi ça que comme ça c'est difficile donc ba pesi rambo raison da kanga ne ba mission na ba danser poto zaki difficile avato kende et ça normal et comme difficile et ça normal te que ba lo ba susu que non et ça difficile pour na biso bana nzambe bato to be que non poto ti ba lo ba poto c'est difficile ba orchestre ils ont raté ba visa mais biso zaki un espoir que to kende surtout. Bonjour notre cher téléspectateur, amis et habitués de notre chaîne Joshua News. En tout cas, surtout abonnez à Bisso et à Joshua News. N'a pas si bien bambo te babon année ba meilleur vœu n'abino partout. Vous êtes dans toutes les 4 coins du monde. C'est votre chroniqueuse Dioningo la fille éblouissante. En tout cas, les lots za awa na Villa Nova. Atoye ko lukaba village nyoso ba utaki Paris. O ba bazala ki vraiment na komi tung sa est-ce que bayaki te de bon mona ki biso le lot qui était vraiment na Villa Nova pour na cause la bino ba information quand to lo barato pisa rabino info na temps réel. Sans plus tarder, en tout cas, Nazanga Moroti na yambeli bino shomi na ngwele bien animateur Soda Makasi, l'homme de Dekoloko Dendo, l'homme de Elena, donc Bakrina exactel mais belé, bino bo découvrir shomi. En tout cas, restez branchés là, hein, restez branchés quand des alaka. À tout de suite, bon mon a shomi na ngwele. Après c'est la bino par rapport quand des alaka. Merci. Bonjour Shomi Nangwele. Ouais, bonjour. Bonne fête. Merci Nayo pe lokola et puis na batutu bazolanda biso de partout. En tout cas batu bazolanda biso de partout. L'homme de Dekolodendo, abi we binisi mokili donc dans l'odendo te. Dans l'odendo c'est pour le temps même, am belé ba Elena. Hein, boyoka ba Elena, boyoka ils ont tellement belé le colo. Hey! Hala yedigi Diego Maradona, Hakimbembio. Oh. Yidigi Diego, hey Maradona, Tokyo,
Papa, papa, pipi, pom, pipi, pi, toket. Logolo, 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 logo, asa logolo. Aïe. Fabro maestro, papa ma pasa. Logolo, papa yebi go yemba, logolo. Logolo, papa soin, logolo. Allez, papa yebi go yemba. Please to bagisi, papa nabiswe, papa yebi go lata. Allez, logolo. En tout cas, bimo gogi le konde pendant que tanga ma solo qui fandi ma na orchestre. Si. Vraiment, c'était ça donc bino boyebi donc yeyo shomi na ngwele abi mtalingi si mukili donc mtacha pongi na defo abi walinga ba okima yolali. Ouais, moni Mtacha pongi na defo abi yolali. Ligamba olala, babi ligamba olala. Téléphone le li, shomi la li na poto comprends. Donc voilà quoi donc et Nicolas Bakeno tout ça artistes et musiciens toujours comme bolinga kezala balinga toujours babeta les solo comprendre moto so linga beta on mabe moto so linga beta on malamu c'est toujours le nom qui est oyo ils a toujours les collègues tout maka pona lokumu ya mboka musu na ba sens musu balinga ka ba salir ba personnalité ya batu et moni biso ba chemin na ngbeuri tout ça on a te pona to linga ba salir biso tina ba fin fond ya mikuwa na bango mais on est là pour te défendre aussi parce qu'on est des humains auto salité to ko bako la biso ngote tu vois biso to kinda poto na amour ya ko sala musala pour ko zonga pe et puis yango salama ki to ki tout ça les musala ki toko je miton obima mba ozongo abi yoku déjà partir déjà aéroport ngobeta tula muya zaza kasi on a lo bakat place on a bat balobaki bongo nzambe alimbisa bango parce que motema nanga chomi c'est moi aujourd'hui là où je suis ici eza bango te bat basali na ya eza bulo nanga na esprit nanga na motema nanga na kotala boss tanga bolamu asalela kinga nini funa pesa ini funa zongisela eza liboso funa saele ka musala na bien et puis soka meminga isika moko boy eza na lola to kepela to kutena grand prêtre nzambe to pesi mbote papa biso to kiti to kesala musala oyo o pensa o lakisa biso c'est un peu ça pour moi chemin ngwele naza ko na temps souté ko compliqué bato yo bazo raisonner bongo pour ngai. Qu'est-ce qui se passe entre vous na de qu'on a maître na biso Boris? Non, il y a rien, il y a que seulement netiye non c'est que nzamba limbisaye parce que mon temps aux attend et bataki si penzate temps aux attend pené à kolo mokili ya nzambe on se comprend temps aux attend ya nzambe so ka comprendre ngo bien vraiment mon on a ba sens on na lobeli à comprendre que temps aux attend temps ya makambo pa mate ya pe temps ya te que no vandi boye o luko créer o sala soki nini boye non o lobela mwana mutu aza humain boye lokola yo olobele mabe kaka po yo soit déjà so za na ba paquet soit déjà po yo za maître soit déjà so yo poza nani là vraiment Dieu va te contredire mais chomi batumsu ba olobake pourquoi bozongi parce que bozongi pourquoi ba c'est kabino fa na temps pote comme difficile no bozongi fa botikala bo regretter yo il avant to kende pe pote za difficile mais babi papa mola fungoli poto yango bokesi ko est-ce que bo kende avant to kende pe pote za difficile. Mais comme c'est difficile parce que bokimaki bakimi ça dit que comme ça on sont difficile on va pas passer rambo raison d'akanga kanga ne ba mission na ba danser ah poto zaki da difficile avant to kende et ça normal et comme difficile et ça normal te que o baloba sous que non et ça difficile pour na biso bana nzambe bato to beke no poto ti baloba poto ça difficile bah orchestre c'est raté ba visa mais biso to zaki espoir que to kende surtout nga chomi j'avais l'espoir que to kende puis yango to kendaki voilà. Je me dis mon nzambe babi papa bino za nganga mto simelo makambo yo yesima na orchestre vu la nova mais obeti ozobeta kaka bazo pesa ba chanson bazo pesa ba cri fa eza nini papa bino nganga simelo mabete so papa na nganga eza bien ngande papa na nganga bongo da mama na bebe bato bele baluka papa bango za tanganga papa bango za ta fait dingwe parce que nga papa biso za nganga eza bien. Et là bien mais papa biso za humain malgré qu'il bunganga na mais papa biso za humain voilà ça comprendre a créé par Dieu yango nga na biso ke non yango na biso ke non mukolo mokili skoza nzambe mutasala na papa biso papa sanga bongo nzambe vraiment parce que oza ta ya nzambe
Quand tu as inspiration, on a inspiration dans le col. L'inspiration déjà, je suis là, je suis inspiré parce que je suis là déjà na bosaka déjà. Oui. Le monde nga boina bossé. Quand le monde nga ta car na pembu on a réfléchir ndé na kopesa lobby à part otambolo dendo, ndé na kopesa part voilà, show me. À part babilo ko na préparant ta ni na kopesa bato. Est-ce qu'on a merci au bombel bisonné. Ba très ébélé ba baza calme ba sepela. Ba sepela. Ba sepela babilo ko za tellement ébélé na ebisio que non et babilo ko penezali. Vraiment. Donc na ebi ke bilo ko penezali. Comprendre? Maestro Fabre Fulinga. Comprendre? Namona ki ex patron yo Robino Mdibu azolo ba wana mwana ngai il fallait pas qu'il m'a yaki roki maté parce qu'il n'a pas ça kai conseil malamu il pas ka bomba ka 5 ans olia ka fupa na ye azo féliciter vraiment tant que yo peut papa reconnaître yo mwana na ye apesa ka éducation yo lobi. Est-ce que mamba fufu pena na makombo olia na ndaka mutu fu mutu ale kana te fa lobelango ke non mutu ana lia pananga wana ye to kasi po comprendre que non bata mukile belé basala bango batuté. Nandimite que son allé na boss tanga Maestro Fabregas lobi boto le garantie pas le bagano choma le kaka liaka non ninga ole sanga pe le boss Maestro Fabregas ninga ole sanga boy alobi lango ba masabilité ba dama na parler ndeni et ça normal on se comprendre et ça normal que za la wana que soit autre soit et ça normal on se comprendre et ça normal et ça c'est la vie en fait tu vois c'est la vie ainsi va la vie aujourd'hui je suis où je suis là où je suis c'est grâce à d'abord c'est grâce à Dieu. Et grâce à tout au kutana na bango tout ça na bango ba collabo na tout ça na bango ba collègue na biso musique to participer wana ba grâce na bango peuple tout telemi boy ça problème té ainsi va la vie chemi le to ko ba to no bati banda musique to ko le modèle nous a na animateur modèle eza batu bele ba fait ba tout ko lu baza c'est le scrum baza ba fait na biso ba Bill Clinton baza to yoka bango ba chira ripe mobuka to yoka pe bango to yoka ba tebela en fait eza ba Tutu Kaluji, ba vie na yo dani ba nani abinga sona comment ele ba se bele to landa ba idéologie ata mona la ba vie no so boaki ata mo crime ba fe na Jantamicine mo ki Jantamicine koko lisimo dega biloko lelelele na la mogi na tongo na moni biloko lelelele Janta grand animateur en tout cas quand frère Jantamicine na pession mbote lisimo na pession mbote tout le monde a besoin de le scrum. Oui. Mama yukamba kasela kayoki tali bobo pasoli à 3 points c'est le carré tout le monde a Bill Clinton. Oui tout bani balandi lubaka t-shirt twini mato wachini ganda ni shabalula tuluenda bien jolo wanta tukanse boni mukandula tuluenda bien jolo anabi kanabi petwa kwetu bato banso baniakula hey yakubigile ana kotisko na gibili les gars on prend to sentir tu sais animateur lo ba baze bele ba boka danger vraiment et bongo nani oyo baza tellement ebele bongo mona merci mona mboka merci mona pardon tout yo Lumba mama tuta mama lumba baba kidie sekine pudungom Eclipse mon soso basé belé vraiment en tout cas merci le 1er janvier au besoin concert déjà na pas du peuple ba fan na yo bombe ba nini en tout cas na bombeli bango ka ba yoka dendologie ba yoka lokolo na okipe moellon ba yoka ba moellon balama mwelo na bulambala ele bango trosaka makala yaya dere morka koni toke basoko kate baso nyonga babiloko ze belé babiloko na yebaki na ko bala nanga kasi mwasi ya boye tenzambe wala shomi eko balola ayebi koyamba babo kilo aye kotanda mbetwa pale kosone mobaline aye biyoka teria lino mama Jesse Brian na mapasa après na susu na yebaki na kobwaka na ngaka si orchestra boye tenzambe lelo yo bamputu lelo yo Mercedes lelo yo bamputu ai
Les loyaux Mercedes, Eko Balola, aïe, Koyamba Babo Kilo. Oh, tu as poto, et loco. Oskoyo, Natika qui a un boss à Pessengango de Jaffa, n'a qu'une Miki, les boss. Compressor. Compressor, maman, maman, on opère aussi, manzon, on link ça, on y est, si ma baninga, mais ma cambozo, il y a belé. Toi, on a Bilaka. Bilaka, il y a famille Lombedi. Bilaka, Nzamba Pesa, Chomi Nangwere. Fumu. Fumu. Imo Bilaka, imo comme Fumu. Non, Fumu. Ma Fumu, ma ncho, rebi. Na bien. Chomi Nangwere. Moi, Lilo Asuka par rapport à ma famille, dans l'Andio, na merveille, on se fait des alaka. En tout cas, j'aime tout le monde qui me suit de partout. Batunabi se belé na tiki na mikili. Bafé baza e belé ya kosakanate. Na tiki pena batuna mikili ya kosakana kutute. Donc ba po maneno ba nadi à la chinoise restaurant Terminus. Batu baza e belé ba Carole Ngongo le prince de la ville. Bafé nanga Alain Musikelo. Batu baza e belé. Venanga Alain Zulu Kabwiku, Union européenne. Na pesi ba na monde ba Yuyu Kabwiku cathédrale. Namona fait nga dadi ya kuza na mikili. Namoni batu ebele na mikili wana na ebisio baba tu baza na ebisio namoni batu na poto ekezongi. Vraiment. Donc na ebisio ba RBK Bokechu. Hein baba Glody Gucci. Bana matete surtout. Vraiment. Ba maître ya kosakana te na ebisio hein maître Bola Ima. C'est une sécurité donc on s'arrange donc batambola bino ba kina bino vraiment tout le monde. Bango tout ba maître baza ebele na ebisio na ba komo mususu héros. Donc funa ko mamna na papier bango tout baza ebele. Ba maître ba tchaki biso pe na bazala ki na biso. Tout le monde peut passer les challenge qui la fenêtre. Problème té, nzamba limbisa bango eza problème té. Mabeka so baza ba musicien té. Ceux qui baza ba musicien té za problème té. Mais ceux qui baga ba ninga na so ba musicien un jour ceux qui baza ba leader ba oluka ba musicien poto. Ba komona ondenge ezala. Ceux qui pété un jour ceux qui baza ba leader té baza ba musicien un jour nzamba sunga bango na ba orchestre bazo beta. Ba président na ba mema ba pe poto. Vraiment. So ba comprendre na poto. Ba comprendre ndenge ezala. Soit azaki musicien, soit azaki charpentier, soit azaki mutumo boy faut ça la chafaudage. Il faut ça la babilo muso pesa na mikili wana. Là c'est pas moi. C'est pas moi, moi c'est pas. Oh bah on souhaitait bino kende boza boye. Boluka boke poto boke sou poto teto. Oyebi si bango ni onyo so bazol bakete bazongi boye ba regretter nde bazongi feka botika la. Na ne loko oyebi sa bango te, on complique pas les ignorants. Surtout les ignorants, j'ai pas le temps de les compliquer en fait. C'est un peu ça. Oh, qu'est-ce que français, il faut comprendre. Donc français, en français quand des allez-y comprendre que on complique pas les ignorants et je peux pas les compliquer. Base à la bien. Zamba sunga bango ba ma bien ilanda bango et puis voilà. En tout cas. Ainsi va la vie. Merci beaucoup Chomi Nangwele, babi soda makasi. Matika Songo, fait nanga ya palais bandal oye. Ya kanga bandal gomeka kutute bandal Paris. Et puis na bosante bata bandal nana batu belé nana ba Idriss Mabanza nakata Paris. Nakata ba bandal amona ma campagne malela bandal. Idriss Mabanza batu baza ebele vraiment balinga Chomi Nangwele balela pendal. Vraiment. Donc na pesi bango tout ba moté ba gros momi ya danger na pesi bango ba mota trop ba serre à poids ba serre. Merci au Chemo Nzembote. Non, c'est là-bas, Chomi dans l'animation. Chomi, toza matanga vraiment un grand artiste un grand artiste général de FAO atiki biso moi mes condoléances ceux qui pour moi ata babenga moi souvenir moi kala vieux de FAO kokolo bango pe ça va bien. Ouais, vieux de FAO pena na CP là na Veva Emba danger. Ça là banzembo bien au sarana ko tout na Congo donc vieux de FAO vraiment artiste oyo. Toka qui bombana na baleki nzoto salite talaka ba tembre wana dans ça pendant moto yo ba courage na famille nae oh vraiment ba perdre grand star à moni na bongo fait des FAO donc ça moto mukete na luna mukili donc ko perdre vélo roi fait des FAO pour nous les petits enfants ça nous fait vraiment mal au cœur mais courage na famille avec des FAO que de bonnes choses na famille na bango na bi ke de ko le ka bientôt ko ça la vie des FAO là prête à ça là tout presque ndé na no mo na quoi donc na bi ke non mes condoléances na famille d'ailleurs quoi et puis mes condoléances à surtout artistes congolais autres de partout na ndenge to perdre artiste monene le rôle avec des FAO pour na biso. Ok, merci Chomi Nangwele. C'était la Chomi Nangwele à Bisoda Makasi. Ah, tu sais qu'il y a Villanova, Villanova, quoi, on a informateur parisien, fraîchement de Paris. Des gars. Je suis frère vraiment. Frère, ok. Merci beaucoup. C'était la votre mission, pardon.
C'était là votre mission du mois tout. Tout qui n'a chomi n'angwele de Villanova, Biba villageois fraîchement de Paris. Donc c'était la chomi. Bon qui est n'inga lobby. Donc bon on va la musique. Bon qui m'écoute pas là, on va tiens on a des défauts. Batika qui m'a défaut. En tout cas la pessi bambo tenanga na 0001. Hein, lobby mon porte-bonheur d'or. Hein, mon tenanga katimini. La pessi bambo to bisike ozali yo. La pessi bambo théâtre ba bonne année ba meilleur venayo. En tout cas yo yango yo hein TED 001 abi 001 TED 001 na baxi sous 001 Kodelela. En tout cas, on appelle si Bambo Tesco dans Dallas, on appelle si Bambo Telanga ina chic chimet Kassongo, on appelle si Bambo Telanga pardon na Nisha Dandu, la famille, toute la famille, la grande famille Ngoy, on appelle si Bino Bambo, je vois Ligangoy, je vois Sandra Ngoy, Letty, je vois maman, je vois papa, donc on appelle si Bino ba meilleur V surtout Mingi, na bossa na Rabino Tebino Bozara confiance, peut ça rabiso confiance et bon peut ça rabiso temps, ba bonné na biso ya Joshua News. En tout cas, on appelle si Bino Mbote ba meilleur V na Bino, bisika News ezali Bino et sans oublier mon caméraman. Hein? Alors, Lotis designer, la PC Gigel, bon guérison bisque Zali, Gigol Kabemba, mon confrère à moi, vous tous qui l'autre fois, na orphelinat, na qui na PC, bon guérison, na PC Blandine, ma vous, moi si Zambé, na PC Mbote, na PC toute, hein, Batunyoso, na bon moi qu'on a presse. Bon, moi, quand la presse n'a pas si nombreux, je vois le président Adam Sen a pas si nombreux, babi camarade n'a Katia Ina, Matika Songo, n'a pas si nombreux, biscozali. En tout cas, restez branchés sur votre chaîne Joshua News et puis ça rabino ben info en temps réel. En tout cas, merci, bonne année Nabino, meilleur vœu Nabino, bisous, bye à la prochaine.